balinga mitango na bandi koloba minoko wana nazoloba minoko ba démon oyebi ketala eza na démon mo bokomo na Shiva démon Shiva wana za démon ya ba faux prophétie ba faux parlant en langue pe aza démon ya taonda pe démon ya ba délivrance ya ba ndoki ya ba délivrance ya ba démon oyo kata msu mutu babimisie muselekete mutu babimisie nyoka mutu babimisie maki mutu babimisie musuni nakomaki ndoki nakomaki magicien 3600 démons nakomaki kotambola na bango nakomaki ko détruire ba vie ya batu biso tobotami 12 bana ya tata moko mama moko nga nazalaki 9e mais na kindoki pe magie nga na kotsa na kati ya libota bien aimé ba kindoki misela ya satana ezo manipuler batu donc bandeko nanga 12 tobotamaki nga na lié 10 si c'est bobotami 12 au lieu no 10 ezo sala ndenge nini e ba on sala ndenge bobotami 12 au lieu 10 spona lelo nde nazakati na nkolo lokola Yesu aza na bomo inangai donc nayoki yango mawa nayokaki yango mawa makasi mais kuna nazalaki nanu kati na misela molili bien aimé nazalaki komona muto azangi Yesu aza lokola soso ya ba magicien pe taba ya bandoki oyebi na bo moto vraiment bona ba famille musu na ba témoignage au bobotami 12 au lieu 10 ba ko beta oyo po dayena papa na posi ya koliaka mutu po nakomaki déjà na petit wana ya bandoki eza kotinanga kaka naliaka misuni ya bato yango moni nakomaki na 3 estomac ya bandoki na yanga moko ya bomoto 4 donc oya ya bandoki ezalaki ke naliaka kaka bato naliaka bato yango bien aimé dans les seigneurs yoka vraiment ndenge papa azolo ba vraiment awa na émission na biso rien que la vérité en tout cas ba volume ezali ba étape ezali ba volume ezabo c'est vraiment na émission makasi mingi kolega mais papa to pesa ba néonios ba benga que les pasteurs fait amicia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et sans oublier dans notre sœur Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis l'ONP dans notre sœur Gisèle Lukelo depuis qu'on a Boston Motema papa Emmanuel papa Bandeo Bazola no lobike avant que tu retournes du soro bête papa ozongi na école ba initié yo okomaki nini l'homme de Dieu Bandeo Bazola na yo bon tango initié kinga tango bitumbani esilaki alamusi mwana wana esili babetaki ngonga po bana bazonga na classe po ezaki récréation ndambo bana bakimaki na bango ba misu bazonga inga pe na zonga ina salle bon directeur alobaki na mwana akoyaki na ye magicien abundisa ye mwana wana bango balebaki na bureau kuna bakina opesa bango inscription ya une semaine nga na zonga ina salle de classe bon na salle de classe na monaki monsieur Nabiso azu créé abandi ko tangisa na tableau nga place na vandaki bien aimé na yoki na matoyi nanga mundele moko azoloba na matoyi nanga ndeka to solaka na ba téléphone portable oyo kabela ndenge mutu bozo sola na ye ndenge azoloba nga sikona za yoka na matoyi nanga na yoka mundele azobenga nga bi Félicien sala noki telema bima na salle de classe yaka mbango na sima bureau directeur na zozela yo tango na telema boye na moni tableau échanger couleur tableau comme rouge tableau zaka noir mais comme rouge kaka ngam tunazomona ngo ba collègue nanga bazomona yango te même na kati ya salle de classe na mona air moko na zamba air moko na mona ba mindele na espace tant na moni tableau comme rouge bien aimé na tele ki diba ya kotala ka tableau de comme rouge na moni mbala moko elongwe rouge comme piscine liziba ya mai piscine bien aimé na moni fleur rose ezote pa likolo ya piscine wana kaka na tableau mais baninga ba omona ba leçon mais ngai na omona wana te tant on moni fleur rose ezote pa na tikali ka kidiba ya kotalaka fleur rose zindi na mai mbala moko mutu ya mami wata bimi mami wata ya mai po ezaka na 3 sortes ya mami wata eza na mami wata ya espace ya mipepe ye wana pe mami wata montagne eza na mami wata ya mabele babenge Demeter ye pe aza mokonzi ya accident pe démon atambolisaka mabele e bato basalelaka ye mingi ezali bateke to baumbu et puis eza na mami wata ya mai oyo babenge sirène de mer surtout sirène wana ya mai ye nde tobotaki tobalanaki ne tobotaki ne bana 12 na monde kabbalistique alors balinga mibana na nzambe eyaki kosalama ete ntango kaka na bandi kotala sirène wana oyo abimaki na tableau mami wata namba moko atieni loboko na ye boye apesi nga mbote place nazalaki na bandi koloba na balangi ya badémon lokola mutu nazwi trouble mental nazoganga na kati ya salle de classe koloba na balangi moko oyo Messi Nabiso azoyoka te bana classe bazoyoka te mais ekutaka nesi ngai
libome ebandi ngai banere ebandi ngai trouble mental ebandi ngai nzoka nga bazoinitie ngai bango bazoyeba te balingami ntango na bandi koloba minoko wana nazoloba minoko bademo oyebi ke tala eza na demo mo bokomo na ye Shiva demo Shiva wana aza demo ya bafaux prophétie bafaux parlant en langue mpe aza demo ya taonda mpe demo ya badelivrance ya bandoki ya badelivrance ya bademo oyo kata mosusu moto babimisi ye moseleke te moto babimisi ye nyoka moto babimisi ye maki moto babimisi ye musuni bien aimé singeli kobondelaka mingi ekozala vraiment malamu mingi alors balinga mibanda na nzambe ntango natikala eka kidiba kotala kaka mami wate na tableau nde na bande koloba na balangi ya bademo ntango naobi na balangi ya bademo na tiki na bandi koloba bafrançais makasi baanglais makasi nde place wana mesi na biso mona lokola nazwaki trouble mental bongo mundele wana mpe na matoyi azotungisanga kaka nakende balingami na bimi mbangu nazokende ti na nsima biro ya directeur nakasi na okuta mundele yango aza obenga ngai nakomaka na nsima biro ya directeur nake okuta magicien sorcier wana oyo ainitiaki ngai atelemi azobongisa bakaye na ye na kati ya sacoche abinga nde mutu na utilizaki voix ya grand maître mpona benga yo magicien ngo akomaka mwana moke oyo akomaka mwana moke donc azalaki tata mombe azobongwa na mwana moke soki aye ekole nde aza mwana moke soki aza na ndako aza tata mombe ezalaka na demo moko asalaka bongo kombo na ye Mastewar le double aza demo ya dédoublement yango na kati ya sorcellerie mpe na magie bien aimé tozali kozwa moto azangi yesu masiya na tindeli ye nano bamvutuma permanent soki akoti kati na bamvutuma na suye conscience na ye na domine volonté na ye na memi ye na mauvaise direction na tie basentiment diabolique na bomoi na ye na koti ye na prison satanique to na prison ya bandoki ya se ya mai ya zamba to mpe ya espace to ya mutalaka to ya file kuna ta mosusu na condamné ye ta mosusu na molimo ya malade pendant 5 ans akomi esclave na nga na malade na bandisiko konyokola santé na ye combattre na domaine ya santé yango esengeli kobondela mingi ta mosusu yo poza wana ozotungisama na maladie moko occulte ba maladie occulte eza ba maladie ya bandoki ya badémon médecin mokili oyo akokaka kosoigner yango te donc moto ayeba kosoigner yango eza médecin bamédecin nyonso komone Jésus-Christ de Nazareth le Dieu d'Israël donc soki ozobela oza na problème moko ozotungisa santé na yo ndeko na nga komitungisa te yeba Yesu Kristo azali monganga baminganga nyonso aza capable ya koguérir yo mpe ya komettre fin na makambo nyonso ezotungisa bomoi na yo alors balingami eyaki kosalama ete ntango magicien wana ayebisi ngai nafukama wana na nsima biro directeur nafukami abikanga misu nakangi misu baninga kuna bazotanga ntango nakangi misu soki nalingi nafungola misu ngai moko misu ezofungwama te ezaka ya kokangama na bandi koyoka voix na ngai nga munoko eza ya kokanga ye magicien on a utilisé voix na ngai voix na ngai bandi koloba na mire ya bureau ya directeur e bandi koloba boy yaya ngai Félicien kaka ndenge nga na lobaka ngai Félicien na sengi yo kisi ya makasi na betaka batu na école na betaka batu na quartier bongo po batu bakokanga ngai te bien aimé ngai moko na munoko bona olobela kote tana kindoki na magie tozali na makoki ya koimite voix ya moto yango na oyebisa bino pwani boyokaka niau alela lokola bebe ya mokie na koyebisa bino yango na bozindo po boyeba ntina nini puisque nga ntango nazalaki otika bacortège de la mort na mapango ya batu nazalaki okende ta mosusu na lolenge ya niau ta mosusu mpe nazalaki okende na bachasse nocturne na baquartier na bafamille ya batu nazalaki ta mosusu sous forme ya niau mpo nga nazalaki bongo na niau ibu mpuku wana lulenge onga nazako bongwana mais na ba cérémonie mususu nazako koma insecte na komi mpese na ba cérémonie mususu nazako koma lulenge ya mazamba lulenge kaka laboratoire ezalaki kotinda ngai po ete nakoka kobongwana to pe ko s'incarner pona ko détruire ba vie ya bato yango ne sengeli ko bondela mingi ndeko mwasi pe mobile peut-être ezala mutu moko misala mabe donc aza ko poursuivre yo azo combattre yo atelemela la vie na yo azo réclamer yo po ete akwa okomiso esclave na ye mais kangama na Yesu masiya na Yesu elongo okolonga banguna wana po mutu azaka na lolenge mibale ya benemi eza na benemi visible na benemi invisible ndenge moko pe royaume ya satana ezali na deux groupements donc eza na groupement visible pe eza na groupement invisible. Groupement visible eza composé na bandoki banganga ba marabu ba magicien ba occultiste. Bongo groupement invisible eza na ba démon, eza na ba prince de l'air, prince de domination, prince d'autorité, pe
prince de tous les démons. Bondela mingi de commence pe mobali yesu akoyeba kopesa yo elonga liboso bangula na nyonso o bazotelemela yo pe bazo combattre de loin pe de près. Alors balinga mibana na nzambe yaki kosala maete tangu voix na ngesi lisi koloba ye ayepsinga bi telema na telemi abi fungola misu na fungoli misu siko ebandi kolekelanga alobi kokota lisu na salle de classe te zonga mbala moko na ndaku mwana classe na bino bozalaka ne même avenir akomemela yo bakaye na yo kuna na ndaku mais yo kendaka avant na ndaku lobi ata bapesi nga exclusion ya une semaine mais lobi tokuta na école awa na komemona ndako bapesi nga kisi ya bitumba bapesa ope kisi ya bitumba nzoka zokana amema ngai na loge ya Rose Croix poto ngene osala remise et reprise na ye atikelanga 3 kindoki 3 magie na 3600 démons. Alors balinga mibana na nzambe na tournaki pe na zonga na ndako na biso na tiki baninga bazotanga tango na zosonga na ndako na nzela ya ndako na osutuka minute mo naza na zamba minute mo nazomona naza na nzela ya ndako ere mona mona ba mindele bien mena bandi ko milobela boy soki na komi na ndako na biso moto nyonso nga na komona ezala mama ezala papa ezala yaya ezala mutu ndako na koyebisi makambo nga nazomona nde na omona ba mindele nde na osutuka naza na zamba. Alors balinga mina zongi na ndako na komi pembeni ya portail ya lopango na biso pona kota na portail na sutuki mbala moko na imona bona bandi ko mona na zamba ere mona mona ba mindele ti na sutuki na yeko mona na komi na porte ya ndako kolongwa na portail ya lopango ti kokoma na porte ya ndako ndenge na memami wana na moni yango te na sutuka ki na portail nazomona ba mindele na mona naza na zamba tango na yeko sutuka mbala mibale nde na mimoni na komi siko na porte ya ndako na longo na porte ya lopango. Alors balingami na moni pe mama na biso azalaki na moni pe ya na biso amwasi azalaki me muteme koma kinga kilo pona yebisa bango makambo wana webi ndoki azalaka mutema makasi balingami ba occultiste banganga ba magicien ba gens destructeurs ya Satan bazalaka mitema makasi soko moninga lelo nazako tatola na bongola mutema bokumisa Yesu pona zwa grâce moko particulière epa ya Nzambe yango na bongola lelo pele unaza musale na Nzambe naza suna misala wana te Nzambe na ngapambola bino asela bino makambo minene bo continuer kolanda eza penza ebele tokoyoka ebele koleka kutu oyo boyokaki na ngambo wana mususu. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous sommes partout dans le monde. Il faut expliquer je crois bien que prochainement nous par rapport à témoignage nous initié maître pour la deuxième fois pour qu'il initié article c'était passé comment papa? Bon, wana tango yaki ko pesa nga yango pona bina suki le place wana na lingi na simamo mikolonde na koya ko continuer le susu po to so la susu mo ebele oyo bandeni ne salamela yinga meyeba ke na sima nyonso na koma kindoki na koma ki magicien 3600 démons na koma ko tambola na bango na koma ko détruire ba vie ya batu biso to botami 12 bana etata moko mama moko nga nazalaki 9e mais na kindoki pe magie nga na kotsa na kati ya libota bien aimé ba kindoki misela ya Satan ezo manipuler batu. Donc bandeko nanga 12 to botamaki nga na lié 10 donc 10 mobima na sacrifié par Satan to tilaka nga na ya na nga mwasi ya ona mwasi ye pas zalaki na mutalaka pour nazalaki na 52 étalages donc 52 mitalaka ya bandoki mutalaka moko zala okota 45 personnes donc nazalaki na mutalaka ya sorcellerie familiale côté maternel na côté paternel ne ya na ngai pe bambula oyo na katelaki epona boma ye nanu ekokaki te nga na bongola ye motema yango na ye pe azwaki ngolu wana ya kobongola motema. Papa Félicien bobotami 12 au lieu na 10 ezo sala ndenge nini e ba on sala ndenge bobotami 12 au lieu 10. Bon pona lelo nde nazakati na nkolo lokola Yesu aza na bomo inangai donc nayoki yango mawa nayokaki yango mawa makasi mais kuna nazalaki nanu kati na misala molili bien aimé nazalaki komona muto azangi Yesu aza lokola soso ya ba magicien pe taba ya bandoki donc nazalaki kaka na pose ya koliaka mutu po na komani déjà na petit wana ya bandoki za kotinanga kaka na liaka misuni ya bato yango moni na komani na 3 estomac ya bandoki na yanga moko ya bomoto 4 donc oya ya bandoki ezalaki ke na liaka kaka bato na liaka bato yango moni eza na bato misusu na quartier pe na famille nazalaki kotia bango lokola ba provision na ngai o na kangi
Ouais, na kolia musu na tina bi na kangie pour un mois après un mois fona liaye. Oh après 2 semaines fona liaye. Donc na dédoublé na commissie mi balé photocopie na original. Na tiki posu ya pamba na zu démon des morts to esprit des morts na deleta musu ya 2 mois na latisie. Mo bimba na ye na tie kuna sikoyo na bétalage. Yango mona sima mwa mikolo so ba sanzana ekoki. Mutu wana kufita musu mort subite to pe malade ya 2 jours mutakufi. Mutu famille na binote olié. Ouais, muta famille na biso te na lié na cadre ya sorcellerie nationale pour une équipe bikolo te équipe ka na Yesu na bomo na yo. Maso nyonso to bête national international partout. Ah, oyebi na bomo to vraiment bona ba famille musu na ba témoignage bobo tami 12 olié 10 ba ko beta yo po da yena papa. Ya solo de journaliste na beta mape mingi soko tali so na bina longola chemise awa okomona vraiment ba cicatrice na zana yango yebaka ka ba yeba yo ndoki ba ko tumba yo pine menga na zwaki grâce particulière pa nzambe yango na yebisa ba ndoki misuso botika na misala ki ndoki pe na misala ya magie ya bongango occultisme tika misala wana eza misala ya kufa soko kangami na yango un jour ekomema yo na ebale ya moto o ba bengi yango lifelo. Pour Bible elobi pona batu nyonso bazo sala mabe bayeba ke par na bango e ozala na lifelo yango lokola nano kufite tango yango yo tia vie na yo en règle na nzambe okabona na vie wana kobanga te okasate ko soko tiki yango diable ko bomo te ngana sayela ki diable banana âge à 9 ans na bongo le motema na 22 ans ngayo nazo témoigner na bongo la motema bandakala. Donc diable a obomanga te po oya simbinga Yesu azakati nanga leki diable azotungisa batu na mokili pe Yesu alonga sur la croix de Golgotha et longa Yesu ze longa rangai pour Bible le dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Parole témoignage c'est expression ya kondima na biso oza ko engager nzambe. Alors ndekolange sino to bondela ka mingi e oza malami ngai sina bongwana na ngai ko kansatele kwa na bongwana bandoki na kati ya mokili o basili au contraire kutu ba komi ebele surtout na mboko na biso Kongo o mona ba loge komi ebele pe ba sorcier ba komi ebele ba magicien ba komi ebele kolega kutu na batango biso to salela ka misala wana donc makambo na zo bisabino na témoignage yango bango basoko ba ko salela batu. Alors bokanga na Yesu tambola na kobanga nzambe tia maloba na nzambe en pratique Yesu akolongisa yo bakolonga yo te ata babundisi yo bakolongo te po ekomama ils te feront la guerre kasi bakolonga yo te. Amen.